L'honorable Zachary Baba Baswe, les mollahs de la presse congolaise. Happy birthday to you. L'honorable Zachary. Bandi mbote na bino Kinshasa mbote na bino Brazzaville botala nga bien elongi bo comprendre que nazane sengo makasi ya koyeba ke bino bato pona lingala facile boza déjà ebele liboso ba poste téléviseur bozo ba information boyeba ndenge nini makambo ezali koleka na République démocratique du Congo édition lelo mardi 15 mars 2016 yango nazo fungulela bino na esengo nyonso pona koyebisa na bino ke session ya mars efungwamaki lelo na Assemblée nationale avec impact na idéologie d'Adinzazi na Koko Bwana Salomon Bakenda Kikuna, beaux reportage. Ouverture, il y a session ordinaire en go, il y a mars 2016, Banoko, Bouebake, Issalimaki, mardi 15 mars 2016, Awa Nakati, il y a salle de congrès, il y a palais du peuple avec impact d'idéologie. Tout le monde a qui présence. Il y a président, il y a Sénat, Léon Kengo Wadondo, avec un membre, il y a bureau na pointe, honorable députés nationaux, Premier ministre Augustin Matata Pono Mapon, peu membre du gouvernement naïe. Sikoyo Awa, Bozozua et Koteli, ya président ya Assemblée nationale honorable Aubin Minakou Njalanjoko. Mbala Mongope, à ce discours naïe pona, concernant la ouverture, il y a session ordinaire, il y a mars 2016 avec impact na idéologie. Banoko Awa et Sengeli Boybake, député Nabiso. Basi ba vota déjà 124 lois oyo ezosunga déjà gouvernement na makambo etali politique économie et sociale bakisa na makambo ya dialogue politique national inclusif et global oyo chef de l'état na biso Joseph Kabila Kabange fils de la paix a bengisi pour être peuple congolais azala na kimia pe na cadre komona loin makila ya bana mboka etangali susute Lokola, député, bazali représentant ya peuple, honorable président de l'Assemblée nationale Alobakike, bazawana pour défendre l'intérêt général ya peuple, de façon que RDC et Logamakasi et Kenda Liboso. Banoko Bwebake, session Oyo, ezali ya Liboso na année Oyo 2016 pe et cause la session moko politique, nagati ya ambiance pré-électorale. Namakambo etali ndenge bato bazokufa na Nord Kivu. Président de l'Assemblée nationale Albayike, session Oyo, en tout cas, et Kosala Makasi Po, dossier à Nord Kivu, et la Mobimba parce que mission à Bango Ezali, il y a contrôler le gouvernement, n'a pas établissement, paix, bas service public, nion sur l'État avec un pas d'idéologie. Par ça, la GT, par ça, la ventir Matali. Terrible. Tant que la ouverture, il y a session de mars dans l'Assemblée nationale pour nous dire que Nakobimana Bango, quelques députés nationaux, bazanga qui malobate, baloba qui na micro, il y a Dadinzazi. Session parlementaire au Makassi, président de l'Assemblée nationale, honorable Omemina kwa lobby yango, a lobby pe ba loi o esengeli to voter pour que to salisa mboka na biso ekende liboso par rapport à l'enjeu politique ya minene ezali na mbulo yo. Eza discours à kitoko ya conscientisation, il appelle na sens à responsabilité, il appelle na sens que toyeba que tozabo moko, il faut tozala elongo. Dans ce discours, il y a président un peu tendu pe ne bandeli. Session tozongi eza normalement peuple faeba. Eza avant dernière session avant mandat au pesa ki biso si là. Les sessions sont très politique. Le problème est ébélé. Les sessions sont majorité présidentielle à Rolagisa qui majorité présidentielle là est Ezali. A annoncé que dialogue est Gozala. Dialogue il faut Ezala.
makambo ekoloba na dialogue biso ba élu oyo toza na mandat na biso en cours toza na devoir na responsabilité ya kokolisa yango malamu pour population azala toujours na kati ya kimia. Na cadre toujours ya Hollande la makambo tali ba réchauffement climatique yo ezo déranger mokili mobimba boye bake Ségolène Royal ministre française ya environnement azalaki awa na République démocratique du Congo précisément na ville province ya Kinshasa pona ko beta masolo ya COP 21 nyonso elekaki kitoko ba détail na reportage ya Koko Bwana Salomon l'homme de Voka Voka. Azalaki awa na Kinshasa depuis dimanche 13 mars 2017 mapokwa Ségolène Royal Oyo assimi ministère ya environnement ya gouvernement français avec impact dans l'idéologie. Bano Kobo Bake assimi lisusu présidence ya COP 21. Na ce jour d'ailleurs awa na ba République démocratique du Congo, Ségolène Royal akutanaki na chef de l'état na biso Joseph Kabila Kabange fils de la PP na ba pokwa azongaki na ye. Bouébake depuis 100 février 2016 azo tambola na ba pays oyo ba adoptaki accord na makambo etali climat oyo signature nango esalemaki na Paris na 100 décembre 2015 na clôture ya COP 21. Pour yango Ségolène Royal alobaki ke aponaki ko banda tournée africaine na ye awa na ba RDC po mboka na biso RDC et jouaki rôle moko ya makasi pe ya monene na tango ba négociation sur le climat ezalaka ko salema kutu apesaki ba félicitations ebele na gouvernement congolais po ete e facilitaka ba makambo mingi oyo esungaki po na kofungola ba problème misusu oyo ezalaka ko zanga ba solution. Banoko ministre Ségolène Royal abetaki ntonto na yetutu na oyo etali potentiel électrique ya RDC po na kolobake accès ya Afrique na électricité ezali droit moko fondamental pe potentiel na hydroélectricité na RDC ezali potentiel moko considérable ya ko négliger te angaya makolobi maboko makolenga toujours. Côté na bango pe bakondi ya régie de voies aériennes RVA na mukuse boye bake bango ba visita ki bongo tour de contrôle ya sika o esalemi avec impact na idéologie reportage ya leader ya Kalunga Benjamin Panzu na Koko Bwana Salomon l'homme de Voka Voka. Na cadre ya Santo Thomas Bukamona Bukakwikila nde directeur général ya régie de voies aériennes RVA na mukuse Abdallah Bileng avril na pointe président ya conseil d'administration ya Regina ye professeur Emile Bongeli bakitaki nde awa pona kosala visite ya tour de contrôle oyo ya sika na aéroport international ya Njili avec impact na idéologie. Banoko abozozo bango tango bakutanaki na ba aiguilleur du ciel et sika batalaki ba équipement ya mombamba oyo etami awa simanango bayaki na caserne anti-incendie pona kotala ba véhicule anti-incendie oyo ya mopia et bongo ba sapeur pompier bino moko bozwa bango deux fois te ti awa na bâtiment ya contrôle électrique ya sika bakomaki bakutanaki na chef de service énergie Jourdain Kibale Massanza oyo apesaki bango ba explication pe alakisaki bango ba transformateur pe ba groupes électrogènes oyo ya minene avec impact électrogène parce que awa na aéroport international ya Njili plus question courant ekenda banoko pona bino boye bake bâtiment oyo yango nde eza na mokumba ya koalimenter aéroport nyonso na esengo wana ya komona mosa ndenge osalama kitoko boyoka bino moko ndenge pese ya RVA professeur Emile Bongeli alelisaki lokole nakanisi lelo tosali 4 ans depuis que banoma biso et na 4 années wana tosali makambo ebele tozali satisfait komona ke mosala na biso tosali yango très bien bato mosusu balobaka go pass tofutaka toyebaka eloko esalaka te tala eloko go pass esali tosali mosala toobéir na mot d'ordre ya chef de l'état alobi révolution de la modernité na côté na biso aéroport omoni ke tosali mosala emonani ndeko ya Congo na aéroport international ya Njili avec le DG ya RVA Abdallah Bileng PPCA na ye professeur Emile Bongeli révolution de la modernité vision chef de l'état je veux que Kabanga fils de la paix ne tombera jamais nan bo monité bokomona
nanu bayamba mutu boyete tango commissaire spécial ya nouvelle province ya Nord Ubangi Mama Thérèse Guerengbo akomaki na territoire ya Businga population yambaki kitoko makasi mingi ba détail na reportage ya Ibrahim Ndoku wa Leboa Nana Mwadi na Fiston Kongbanda. Businga ake ya deux fois te bango pe bayambaki commissaire spécial ya Nord Ubangi Mama Thérèse Guerengo ya Zalo awa zwa ndenge ambiance ezalaki. Businga ville économique ya Nord Ubangi zwa cortège ba parti politique nyonso ezalaki bien représenté na ba drapeau na bango ba matilaki pe Mama Thérèse ya Zalo ba banderole ba militaire ba pesaki el ba honneur nyonso ba notable ya Businga bayaki koyamba ye nani atikala na ndaku moto nyonso ayaki pona komona numéro 1 ya Nord Ubangi zo message amemelaki bango. Na pesa merci na tondo tata ekolo Joseph Kabila Kabange pe gouvernement premier ministre ba pesa ki bongo responsabilité ya kokamba province ya Nord Ubangi epa ya mama sikoyo province chef de liboso ezalaki na Mbandaka mais sikoyo bakonzi basongisi yango kaka wa penepene awa na Badolite basali bongo pona nini pote administration ezala penepene na badministre l'État sengeli na bino potango problème ezali bino bokotia maboko gouvernement ati maboko pe mboka etelemi pote province ya Nord Ubangi soki totali malamu ba société ezali susu te siko société na biso etikali kaka port ya Businga na ba service nyonso ya recette alors soki na ye ezali pona koyebisa bino te recette ezali kobima il faut ekoma na compte ya province ya Banque Centrale du Congo na tondi ya paso botoyi tangu discours esili ba papa babinisa Santu Thérèse ya mwana yezu te po bazwa zero tala ndenge babinaki elongo na commissaire spécial na bango boyende ezalaki na kati ya Businga kokote ya commissaire spécial ya Nord Ubangi boyebake kolongwa awa asalaki ba visite ya ndenge na ndenge na Businga bayambaki kitoko na basango mosusu tika toyebisa na bino kaka ke soki lingala facile lobi bakonza mboka bayokaka lokola fulu ya munene oyo ezalaki na quartier Kauka 2 na commune ya Kalamu balongoli yango population sepeli makasi mingi bozo reportage ya Miko Njoli papa na njolibilité na Jérémy Yoka la voix de Kinshasa. Lingala fasilo yo tangu welobaka ezalaka nde pona intérêt ya population pe ya bakonzi ya mboka mikoleleki tolobelaki likambo ya fulu oyo evandaki na Kauka awa epesaki solo pe ekobaki koindisposer bandeko nyonso bazalaka nzinga awa pe emema malaria ya deux fois te na population po ngungi akomaki nde ami intime ya bandeko ya kote oyo lokola bakonzi bazalaka na matoi ya koyoka bayokaki tala sikoyo ndenge bayaki na mutuka ya niekese pona kolongola fulu nyonso ya bapepa nyonso donc batombola fulu nyonso salite nkelembindo so ezalaki awa batia yango na mutuka yango na nzawenda nzela ekei population ya kote ba remarquer ke ngungi et se dégager yango moko sans ki ba mbango libanga sengi merci alingala facile na musala sa ni biso ya kitoko ndenge baya filme baye balongoli biso fulu biso to face à même solo moi ete ningaki boma biso tellement salité lingaki solo ba mama bazoteka banzinzi donc ma plein nango maxime lingala facile ausa na mouvement reportage ko ya liboso atane bomoni balongola na bango wana propriété na nous mona na suivi na bango ezala bien ya makasi pendant que tous la une semaine au monde et ko tonda na ngo lisusu ala longo au monde bato akobela ba malade ezala bela na Kauka mama omonike lingala facile et le barapona kosala mutu mabete nyonso pona intérêt ya population si on fout le longwe omonike ezali intérêt ya bandeko batali makambo fulu pe intérêt ya population
boyende ezalaka musala na secteur nyonso il faut esale maposo esalamite lingala facile toujours fimbu ya zakle na sima piek mobimba soki oyebi te tika lingala facile yebisa oke kopi ya lufu ekufi nango deja ebebi na ndenge ya kosakana te Gogo Yongolo Benjamin Panzu leader ya Kalunga na Koko Bwana Salomon bapesi ba détail ndenge balobake likambo na likambo ezaka na ntango na yango banoko bwebake wenze ya lufu na territoire ya Songololo na kati ya province ya Congo Central oyo ezalaka koleisa Kisasa na bavile misusu ya Congo Central avec biloko ya ndenge na pointe mikolo oyo COP e bebi nango kuna na lufu pe biloko net farine semoule ya bleu loso sukali miliki mafuta oyo ba commerçant bazalaka kokenda kosomba ezotekama nango lisusu te ba produit wana ezalaka uta na Angola nzoka nde bakonzi ya Angola kadongo mona loin bazwi ba mesure po ba produit na bango ebima lisusu libanda ya Angola te biloko ezouta lufu mikoloyo ezakaka ba plastique ba vin ba savon ba papier hygiénique na biloko misusu avec pasi na mutema de ba monique longindo et choli boka bino monde ba commerçant balesa ki lokole to uta ki lufu ka semaine toujours était loko moko tene tene baby nango na ke aller retour et loko mo la zuna ngate en tout cas konda mboka botel optional kambo oyo po boto vivre ndenge ni et na ke na azote loko moko tena zuna mbongo mwana sombe loko ezate biso tokufanza la boye na bana na biso okotanga ndenge nini banda ko peto kofuta ndenge nini ko mone tona ni boye plastique na plastique babasala babaseza na ngwa bakopera ya lufu bazosenga kaka na bakonzi ya RDC na ba oya Angola ke anto bavanda mesa babeta pe dialogue na kada komona loin po soki te wenze ya lufu ekokangama kaka boyele wa je oh tolobaki te tolobi omona loin soki pe lisusu okomi na direction ya dal na commune ya Bumbu mutakobetelo lisolo te okokonstate yo moko ke eza ya kobeba na ndenge ya kosakana te leader ya Kalunga Benjamin Panzu azongi lisusu bozo ba détail kala toyebaka direction ya dal oyo na commune na Bumbu ezalaka kosala fierté ya bana Bumbu po ezalaka seule direction oyo ezalaka na makadam avec un pacte na idéologie kasi tala lelo ndenge koma makadamu nyonso se bukana e bongo awa botala bino moko batukutu tellement ya koluka ke bakangaka nzela ya mai tala ndenge bache ba pneu awa na nzela pour que nzela bukana penza te kote musuku na bache kutu ba sac pona ko canaliser mai et pourtant direction oya dal eza nango mokuse e bandina avenir révolution et sukati awa na manifeste kasi population baza ko senga bakonzi basala quelque chose pour la direction oyo na baneno nanti odal ezalaka kitoko ngaku nazalaka na commune ote mais na ko presser commune à partir ya dal mais na moment on nde to comme direction mo oyo yokisa ba direction nyonso soni yango wana bakonzi basala makasi pena pour la direction on va bon ça pose la direction moko principale direction dal ezalaki sika ba évoluer bazalaki to kamwe na moya lelo cité wana ebungi kaka boye eza ko bukana yango nde toujours regretter to sengi na gouvernement achaka nelokoyi surtout ceux qui ngule beti kutu moyen kutu te bakonzi bateso likambo bakobongisa biso ata dali awa en tout cas bakonzi soki botali population ya Bumbu na direction ya dali oyo modèle ezali kobukana ezali kosala malamu mingi te faut kotia loboko po boye penza seke bien te. Population ya quartier Pululumbambu pe lisusu ya quartier Kalunga bango balobeli bongo 8e anniversaire ya journal télévisé en lingala facile JTLF oyo continuer ko konza ba journaux misusu avec impact na idéologie boyo ka bango bazala ki na micro ya leader ya Kalunga Benjamin Panzu. Félicitations na honorable Zakari Wababaswe oyo asalaki pesi ouverture na batu nyonso ba comprendre information na tanyonso na minoko nyonso. Bon anniversaire. Il y a un journal Oyo et ça li ba effet na yango sur l'étendue ya République pena monde. Ba o bazali na difficulté à français, facilité et yé na lingala facile.
na kombo ya ba notable nyonso ya quartier Pululu Mbambo naza na esengo mingi ya komona ke lingala facile ekokisi 8 ans depuis biso Pululu Mbambo oyo tozalaki ya kobombama toyebanaka te me na nsima lingala facile bayebi biso nyonso oyo ekozanga mai bacourant ezomonana yango na totombeli lingala facile 8 ans ya malamu nzambe asunga atia loboko misala ekende liboso po te lobi nango lisusu tomonana koleka tozalaki babola tolakisa lingala facile bazwa baaide bazwa baassistance makambo ebele esalami na nsima lingala facile na anniversaire na bango na mosala malamu baza kosala toremercie bango mingi en tout cas topesi bango vraiment merci bakontinue kaka ndenge wana mosala kitoko bazosala en plus biso bana Kalunga topesi bango toremercie bango mpe tozosoutenir bango parce que grâce à bango nde biso toyebani surtout na makambo ya courant basali effort mingi mpona kolandela biso tomoni mpe résultat na misala courant déjà se bandi mpe bakumi presque na suka donc il y a de remercier lingala facile mingi topesi merci mingi na honorable Zakari Babaswe topesi mpe merci na Nana Mwadi topesi mpe merci so mingi na leader na biso ya Kalunga Benjamin Panzu Beltesco loboko ya bana Congo muto ayebi Congo koleka ya azali te bondimela ngai ke atieli ba kinois pe ba congolais en général produit ya sika na marché defrisa kitoko na kombo la Grèce oyo bana basi ba osepela nango na ndenge ya defoite ba détail nango na reportage ya Jerry Golimaliwanga na Koko Bwana Salomo l'homme de Voka Voka banoko blague au coin boyeba pe bokanga ke kit de frisant oyo bozozwa awa ezali kit moko complet ya défrisage disponible na ba version mibale lokola oyo grâce Seguilar pour na basuki oyo ezali souple Cardex 09 HF 047 pe grâce extra pour na basuki crépi to épais Cardex 09 HF 046 pour na yango bokokuta 7 produits pour na défrisage moko pe soin complet moko ya bachevé avec un impact d'hydrogène. Koutou batandeli bino 7 bords. Produits de frisant régulier, to extra, activateur, shampoing neutralisant, après shampoing deep conditionneur, soin protéine hair mayonnaise, leave-in conditionneur, après shampoing ravitalisant, sans rinçage, pe lotion hydratante anti-casse. Banoko nakada komona loin boyeba ke bateli bino pe per moko ya gant pe spatule moko boyeba ke grâce soin nourrissant olive ezali sérum moko ya sika brillant pe réparateur na ba olive ya gamme grâce Cardex 09 HF 048 ezali wana pona ko réparer ba cheveux sec pe oyo ici ebeba ezoleisa hydrate pe ezongengisa ba suki kitoko pe ezali nango sans alcool. Angaya, ba maman, vous avez déjà mobimba. La grâce des frisants, balula yo. Soki olingo le kisa séjour na kitoko na Kinshasa précisément na commune Ngaliema esika ezase moko veille plaza place oyo soko vandi kimia sécurité de sécurité bozo ba détail na reportage ya Claude Mavinga na Fiston Boko le caméraman de guerre. Nani alobaki Kelix ezalaka kaka na mikili ya poto yango yo Veille Plaza flat hotel ya kitoko ya VIP fini olalaki na hotel buibu ebimi na ntoto pona mulunge awa malili ya 2 fois te zoba chambre ebongo babatela ya 2 fois te bakiti ya nyekese confort ya lisekite dans la salle de fête ya munene keba soko salisi mariage na qualité kaka ya salle de fête oyo libala ekokufa jamais restaurant menu ekuba pizza hamburger nyonso koluka okozwa ebongo na masanga ya poto pe ya Kinshasa ezali boîte de nuit tala confort nango yo moko ya boye na Kinshasa ezalate salon de coiffure boutique d'habillement tala yo moko bilamba ya poto ba base riche ba sac à main pour la basi ba parfum pe biloko mosusu papa mama mema bana weekend
boya kosoka na piscine awa kebe libumu te na Veille Plaza salle ya gymnastique ezali soki osabone oza mobima mpo na sante na yo ebongo na podium tala yo moko yembinga mpo na mituka na bino susi ezali te Veille Plaza oyo eye kosilisa bambutumbutu courant ekendaka te groupe kuba eza nde na Kinshasa esika ya kobunga te awa na avenue Mama Veille numéro 1 na météo juste na entrée ya Okapi na commune ya Ngalema pour na contact yango yo. Toi ba service complet, toi na restauration na biso, cuisine congolaise européenne, toi la terrasse na biso, toi la piscine na biso, boîte na biso est opérationnelle, tapis rouge partout. Ezala teka awa. Kosambriete confort na Kinshasa ezali nde Veille Plaza. Na Veille Plaza, j'ai vu le bonheur. Mabimba! Na page ya musique bokanga pe boye ba déjà que Maison Sec Production oyo kumba marepa na ye moko honorable Serge Kayembe Kalamingi te ezobwaka album ya sika ya mutu oyo bandaka film ne bandeliti na suka acteur principal oyo JDT Mulopo ya Popi akobwakela bino sur le marché avec impact na idéologie ba détail na commentaire ya BG Manda tata libandi munene ya pembe. Moto kibala e. Asilisi déjà mosala na ye o azalaki kosala na studio avec un pacte na idéologie pour na ko préparer le bino album ya sika o ezali na banzembu ya danger titre na yango acteur principal. Yenani l'artiste le plus beau de tous les musiciens congolais JDT Mulopo Moto kibala Angwalima Pa Popi grand chanteur auteur compositeur pe danseur boyeba que yenenga zaboye depuis abanda musique nano ratate ya turo yo bozozwa acteur principal ezobima na terrain sortie officielle na mois de mai bobomba déjà mbongo po bokozwa ba mélodie ya danger ba danse ya kitoko bino moko boyebi côté rumba love deux fois te yoke loko boyebi selanga mama leki boyina na place mama oyoki omoni ndimela ngai ke bokasi ya album oyo mutu azali kosimba makambo nyonso ezali Maison Sec Production oyo ya honorable Serge Kayembe Mwadiavita l'homme de Chobo égal but po awa masoleza kitoko bientôt bozali kozwa acteur principal na mois de mai 2016 avec l'artiste le plus beau de tous les musiciens congolais, JDT Mulopo Pa Popi Angwalima Moto kibala. Pour la Maison Sec Production, une longueur d'avance. Nungu toujours. Angwalima. Rubrique na bino bozala ki kozela yango yo ingénieur oyo bozo love yango na ndenge ya kosakana te bo comprendre que na Kinshasa pe na RDC mututu azala na makanisi ya kopesa na makambo ebele bozo rubrique ingénieur. Banzela oyo babengi ba route secondaire ezali na maboko ya bakonzi ya ville. Soki ngana zaki pe mokonzi ya ville. En tout cas eloko ya liboso ngana sala banzela. Parce que mbongo ezala ngona mboka oyo. Mbongo ezala na ville ya Kisasa. Alors réseau moko ezate ke oh pona na sala boye pona zela Union européenne oh pona sala boye na zela Banque mondiale pona sala boye non. Nakobongisa ngo liboso nano to revoir ba installation nyonso ya kala o ezalaki na ba route secondaire wana soki ese bebi to bandela nano ba caniveau po mayeleka ba nini tout ça ba tia ba goudron ya bien même ata soki nano goudron mboko goudron eza ibani nano te to lukata kubwaka mabanga eva nano ndengo wana ba route oyo ba balabala oyo to kolobela kati ya ville ya Kisasa ndenge to yebelaka yango même dans ba année 80 État auto commune en lelo vraiment et ali participer mawa mingi donc ba route secondaire nyonso ezali ya kobeba pona ngai ba régie oyo ezali kokotsa mbongo na ville ya Kisasa ezali alors ba ngai pona ngai priorité ezali na nunzela soki ezaki ngai image du jour ya lelo Fabrice Bagazamo Simona Mongala ya solo na Koko Bwana Salomon ba proposer bino oyo
Qui a dit que dans le mois de mars, mois de la femme, Banabasi, il faut kaka balata maputa di. Sikoyo, dans le cadre de la créativité ne tombera jamais. Bonne forme. Oyo mwana ya Antombia abeti. Makasa na mutu comme foulard. Pe maputa et makasa di. Et bon ya boy. Ce qui balobi neke a plongé dans la piscine pe a nager. Est-ce Merci Nabana Poto, merci Nabana Kinshasa, merci na mokili mobimba pona yebi ke journal télévisé oyo bozotala et la namara mokili mobimba avec impact na idéologie lingala facile na yebi ke édition ya lelo et ça le plaisir mingi na bana ba soldat nyo surtout na ba camp ko banana kamba dia dingi ti na camp seta na yebi ke bino bolova lingala facile na ndenge ya kosakana te ce qui bo sepeli mingi na édition ya lelo. Bopesa merci mingi mingi na leader ya Kalunga Benjamin Panzu mutakumbela ki yango Cédric Kalemba mwana yolo ya solo solo ye mutabenda kinga bote pona bimamo kitoko mingi na bandako na bino meboye bakilelo équipe mobimba ya lingala facile ezali bon ko souhaiter bon anniversaire mingi mingi na mama Christine Bambi mama ya Nana Mwadi soki to silisi awa boyo to kitibiso no sika to kozala place oza yo soko yebi esika staff riche na ezali na commune Lingwala yaka wana po tokomela lelo tokolia na ndenge ya kosakana te nyonso eza ofele ya ofele ngana commune ngana suka me avana tika bino mutuna ezali oyo uti epa ya moko ya balandi minene ya lingala facile mutuna na ye ezali boye balobaka o pauvreté ezali sumu toboyite tondimi pauvreté ezali sumu sikoyo soki mutakufi pauvre donc akeli felo est-ce que ça bongo ngai na loba nanga te na panzani Super 4 jackpot et yeah! Louye Minono Zodi, ozali na chance ya kogagner ba million na 300 francs congolais ya pamba. Kende ko somba ticket na yo na point de vente nyonso ya premier loto. Pona kaka 4 numéros ko banda 1 tina 48. Nyonso tout ko banda 1 tina 48. Tirage ezali mikolo nyonso na 18h. Vive la vie. Du loto, 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 du loto, du loto, du loto, vive la vie. Super 4 jackpot et yeah! Louye Minono Zodi, ozali na chance ya kogagner ba million na 300 francs congolais ya pamba. Kende ko somba ticket na yo na point de vente nyonso ya premier loto. Pona kaka 4 numéros ko banda 1 tina 48. Nyonso tout ko banda 1 tina 48. Tirage ezali mikolo nyonso na 18h. Vive la vie. Du loto, 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 du loto, du loto, du loto, vive la vie. Lingala Fassi, l'honorable Zachary Baba Baswe, Lingala Fassi, les mollahs de la presse congolaise. Lingala Fassi, Lingala Fassi, Lingala Fassi, happy birthday to you. Say
L'honorable Zachary.